Kolala kolamuka ezali abitidité, sokola muki oza en bonne santé, sokola muki ozotala elakisi nzambe asali yo susu bien, nzambe aza na confiance na yo, apakisi yo susu bomoi, esengeli kopesa nzambe merci. To kosenga journal lelo nzambe azala na biso, nzambe atambola biso, nzambe apambola biso, biso moko te bana na biso na ba oyo nyonso bazali trop cher na vie na biso. Nzambe azoluka ba adorateur en esprit et en vérité. Nzambe azoluka batu te o bayaka koshina ye, batu te o balukaka mapamboli, mais nzambe azoluka na batu baza reconnaissant. Lelo batu bele bazo ko mona neti zo simba neti ko simba te, bazo mona neti zo umela tout simplement parce que bazo senga mabe to ba misusu ozali mwana ya likopa, c'est-à-dire que nzambe l'air akelaki likolo na nse eza na bato mosusu asa akotela bango likopa ke bakozala bana na libunga, bakozala bato oyo bakokende na lifelo. Lifelo basala yango mpona bato, lola mpe basala yango mpona bato, mais eloko ezokambwisa biso, eloko tozosenga na bandeko nyonso balandaka biso bokeba, parce que ba oyo badestina bango mpona lifelo bazosala tout bakende bango moko te. Alors, na tongo na lelo tokumisa nzambe, tokendo netola ye, tokendo sanzola ye, tokendo pese merci pour nzambe malamu. Soko la muki na tongo, tolobaka kolala kolamuka eza abitidité. Soki olamuki omoni koza en bonne santé, omoni ke ozopema, lobaka nzambe merci. Aksanti sana Bwana, aksanti sana. Aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Matondo mingi nkolo, matondo mingi, oh matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Nakumisi yo nkolo e, nakumisi yo e, nakumisi yo nkolo Yesu, nakumisi yo. Oh matondo mingi mfumu e, matondo mingi. Matondo mingi mfumu Yesu, matondo mingi. Twasakidila mfumu, twasakidila, twasakidila mfumu Yesu, twasakidila. Twasakidila mfumu, twasakidila, oh twasakidila mfumu Yesu, twasakidila. Oh matondo mingi mfumu e, matondo mingi. Matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Mama libanga e, libanga na ngai ya sika. Ezali na kombo ya Yesu Masiya, ezali na elembo ya molimo na ye. Ngai nakobwaka yango te, mama libanga, libanga na ngai ya. O libango lele ezali na kombo ya Yesu Masiya, o lele ezali na elembo ya molimo na ye. Ngai nakobwaka yango te, mama libanga, libanga na ngai ya sika. Ezali na kombo ya Yesu Masiya, ezali na elembo ya molimo na ye. Ngai nakobwaka yango te. Kolo totondi yo, tokumisi yo, tonetoli yo, tosanzoli yo. Nzambe mosusu aza te, likolo na nse ezali yo. Journal lelo tonetoli yo, tosanzoli yo. Journal lelo tokumisi yo, zwaka no lokumu, netolama na yo, sanzolama na yo. Ozali nzambe, oza mobateli, topesi yo merci, po te loboko no mobali ezokobatela. Soki yo bateli te na kobatela, soki yo tomboli te na kotombola. Nzambe mosusu aza te, oza nzambe malamu, oza mobateli malamu. Na tongo na lelo tonetoli yo, tosanzoli yo. Kolala kolamuka eza abitidité, yo lamusi biso na tongo oyo, tokumisi yo Yawe, tosanzoli yo, kumbama na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, kumbama na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Journal lelo ezala journée moko béni, ezala journée moko epambolama po tozotambola na nzambe. Tozokende kopartage mwa liloba oyo mpona boyebika ke tongo nyonso
pasakango na Sentinelle TV pe bolandaka biso en direct ya Sofkins eza na ba chaîne mosusu ezo relayer na monde entier ezo relayer ba amateur na biso. Merci na bango pour bazo propager sango malamu. Topesi bango merci tokumisi bango. Alors tozokende koloba lelo Nzambe azo ko regretter na bana oyo nyonso tu ya Nzambe oyo babunga nzela me ba oyo baponi esika na bango bana libakala bana oyo Nzambe a décidé baoke na lifelo. Dieu s'en fout éperdument na situation na bango na lolenge na bango. Tokei na Jean 17 tout en Jean 17 oyo kango nini Nzambe azoloba na biso. Jean 17 na Jean 17 ezali losambo oyo Jésus azo rendre compte pas tata na ye. Biso nyonso toko rendre compte pas Nzambe. Oza bishop, ozali pape, ozali archibishop, ozali vice Nzambe, ozali vice pape. Eza malamu. Osotisaka bato likolo, opumbwaka bato batikalaka likolo osala ba miracle. Eza malamu. Mokola soko rendre compte. Alors, la prière sacerdotale ou les comptes rendus de Jésus à son Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, tout en Jean 17, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils se glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fît. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils l'ont connu que tu m'as donné, que tout ce que j'ai, c'est ce que toi tu m'as donné. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ce que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les à ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Amen. Jésus azoloba na batu nyonso Nzambe apesaki ye a perdre mokote abungi à part mwana libabe mwana oyo bayokanaki ye na Nzambe oyo akokende bisika bikabuka. Mutu moko abungi te sauf mwana ya libabe. Mwana ya libabe ezali moto oyo aye na église, ezali moto oyo ayoki sango malamu olia bongwana atikali lolenga alaki mazo utiliser Bible. Bien aimé, il y a une très grande différence entre être populaire et être élevé. Batobele ba la confusion ana. Cause la populaire et la cité cause élevé. Nazongeli.
kozala populaire elakisi te koza élevé na rezongeli. Kozala populaire elakisi te ke ozali élevé na trizongeli. Donc na zongeli mbala misato kozala populaire elakisi te koza élevé. Télévision, internet, Facebook, YouTube et qu'on rendre yo populaire et célèbre, mais jamais, jamais, jamais aucun de la vie est élevé yo. Nazongeli. Télévision, internet, Facebook, whatever, Viber, nini banini, réseaux sociaux, et qu'on rendre yo célèbre, populaire, o yebani lokola lipa. Batu nyonso balandaka yo. Batu nyonso bayoka makambo zoloba. Moze élevé te. Batu mosusu bakolandaka yo po bayoka berere yo lobaka po baseka. Bakomi kozwa lokola ngadia diana mangwau. Na regeta mingi mangwau azaki acteur onga na zako linga mingi azako sepesanga le azako lata kaleso na mutu. Banda mangwau ndengi wana longola kaleso na mutu akenda na ngenge po batu bayebaki na kaleso na mutu. Banda koma maître pai atia choko bato babungai ngadia de au moins atikala ndenge ya ali. Kozala populaire eza élévation te. Lelo ko pesa mbongo ba yembi na banzembo okoma populaire bato baoyebe moze élevé te. Ba yemba ba shegi baza ba populaire mais baza élevé te. Ba yemba bato belé baza populaire mais baza élevé te. Siko bato belé bazo kanisa soki akomi na popularité na Facebook pour alobaka ba bêtise, so akomi na popularité pour azana spécialité na ye moko bo ya négativité ou bien ya hypocrisie ou bien ya bozoba o bato belé bazolanda akanisa za élevé non. Soko za médiocre ba rolanda yo soki tembe omoni neti nga lelo nde na boye zoro mabiala na talaka vidéo na été pour ba titre atia eza lukuta pour na yebi déjà que makambo akomi yango na tena retala mpwani mais bato baza mayele te bato baza bongo muke ba continue rotala puisque yo yebi bien titre eza lukuta pourquoi que notala ngo mais yemoko alobi ni atiaki bongo po congolais soko tie titre malamu rotala te c'est-à-dire à comprendre ba kinois soko lobi ke sango malamu yango bakoya te mais soko lobi ya kotala ndenge mwasi oyo azobota bango nyonso bandi batala buzoba soko kotala mwasi batinde azobota yo ozwani soko lobi ke mutu songo la kolongola bilamba bake kotala ok bolumbu nyonso tu eza bolumbu ya kotala te mosusu eza kolakela bato mabe congolais soko olingi kobomba mbongo na sala expérience bomba mbongo na kati ya Bible ou bien na livre congolais afongolaka Bible te afongolaka livre te. Papa moko azo voyager azwi mbongo $1000 atie na kati ya Bible atiango likolo ya mesa abimi akei atiki na lettre abibana $1000 yango oyo nga na kei bosomba biloko ya kolia bozelanga ntina koya. Papa wana kenda sala 1 mois yokuta bana mususu bakoti hôpital ba mususu ba beli atuni bango ne o papa yo zamte mabe o voyager otikela biso lote papa lobi ngana tikela bino lote bino bokenda église na kati ona ba yembi bazali ba intercesseur ba yembi bazali ba prophète bazawana na kati bakenda église mais ba fongola la Bible te. Papa yebisi bango bofongola la Bible na première page ya Genèse 10 billets ya $100 eza na kati na lettre papa tikai bana wana bakufi nzala mpona nini parce que congolais faiblesse neza nini atangaka te même Bible wana atanga yango te soko olingi kobombela congolais lisolo trésor bomba ngo na kati ya livre mutu afongolaka livre te alingi kopesa information alingi koloba me aza na source te aza branché te nalobaki ke il y a une grande différence entre être populaire et être élevé. Walesa aza très populaire mais aza élevé te parce que bato bayebi buzoba na ye ndenge azosala
olangi couple bazali populaire mais baza élevé te po bato bayebi ke papa olangi wana tanga na poto na Belgique à 6e classe mais moi ça côté se bakour ya mbangu pe moi ça mvukaka ye ata na respecte bato ba respectera te asa élevé te mais il est populaire. L'élévation vient de Dieu qui a créé l'univers. Élévation yangwana. Élévation kaka nkolo yesu mutu alevaka bato. Yangwana ngai proverbe, j'ai béni mes ennemis, j'ai béni mes adversaires quand ils ont fait de la publicité autour de mon nom et autour de ma personne pour que je sois ce que j'ai. Biso ba proverbe ne toza élevé parce que toza élevé par le Seigneur. Alors awa na Jean 17 Jésus azoloba Père oyo ezalaki yanga ya yo opesinga po ngano toza mutu moko. En réalité awa eza na problème moko. Yesu nde nzambe mais ajouaka 3 rôles. N'expliquant déjà mukolo yali na sabino comment Jésus-Christ est Dieu. Ajouaka 3 rôles, ndenge Eddie Murphy ajoua 5 rôles, sur 4 rôles na un prince à New York. Yemokaza Eddie Murphy, Yemokaza coiffeur, Yemokaza prince à New York, Yemoko, mais la même personne. Nzambe, l'air alingi, aya ko sauver mutu na mokili, alati nzoto ya mutu, Emmanuel, Nzambe na kati na bato. A joué rôle wana, mazaki toujours en contact n'esprit atikaki likolo. Alors Yesu a comme prêt pour mission na esila, pour rôle azako jouer sila, ndeka rôle katumbi moi qui bazo jouer siko na Kabila. Ba copier na bango kaka rôle ya Mobutu na Tshisekedi. Ba tout ba sala politique ba weba ke Mobutu na Tshisekedi c'était des meilleurs amis. Oyo kutu banda mokile banda oyeba te. Mais bazalaki na butu ba omela ba olia na moi ba politicien. Tshisekedi kutu to Mobutu mwana ne moko apesa muninga apesa je crois Tshisekedi ana mwana comme apesa Mobutu bien Tshisekedi azaki parrain ya mwana Mobutu ya baptême je crois bien papa mwana Mobutu ya baptême ya niwa so une histoire comme ça au moins niveau amitié même le Mobutu azobela Tshisekedi ako rendre visite à l'hôpital ben nemi se batala na l'hôpital. Kozala populaire, mututua comme populaire. Lelo avec mbongo loko comme populaire. Okangi ba chaîne nyo surtout à télévision. Oleki na ba site nyo surtout. Site lokola Kazarema, eza populaire mais élevé te. Site lokola Congo Mikili, eza populaire mais élevé te po batu tout baebi buzoba ya Kazarema, baebi buzoba ya Congo Mikili, baebi buzoba ya Pain du Soir. Ezali populaire mais élevé te. Parce que bayebi ke bato baza kuna baza ba aventurer ba komisa nzambe te. Alors que ça l'erreur te soko komi populaire la cité ko élevé. Bino pe bato bolanda biso le fait que mutu azoleka na TV mikolonioso et comme si est populaire et comme si est populaire mais comme si élévation te et la cité que nzambe mutatindi na mbongo na ye ayebani na mbongo na ye a influencer bato mais en réalité nzambe mutatomboli te. Soko soza la molimo te o tia confusion o kanisaka nzambe mutu atomboli mutu oyo nzoka mutu wana aza na ye na nzambe te eza élévation ya ye moko. Alléluia. Alléluia. Nzambe aza nzambe malamu. Nzambe aza mobateli malamu. Alobi bato nyonso oyo opesaki nga naza na bango nabungisi ata moko te. Awa na ye nazongela mwana na nzambe ya solo abunga nzela te. Bible lobi moyenge bena okoya mbala sambo akotelema. Mais so moni mutu azui Bible a se comporter ne ba delile se bazo se comporter, a se comporter ne ba wale se bazo se comporter, a se comporter ne ba pasteur tout ba sataniste ba mukuna ba nani tout boyebi ba komona ba aventurier tout boyebi wana. Et la kisi ke aza nzambe ta sabunga kala. Yesu alobi na bungisi mutu te. Bana na nzambe bakweyaka batelemaka. So moni mutu alobi aza pasteur avandi ne na ndako azosambela sute. C'est-à-dire soki mutu alobi aza pasteur ata bato baboyi kosambela abando sambelaka ye moko même na ndako na ye
ou une église. Mais ce moment où tu pasteur atiki ko sambela, atiki ne makamunyo surtout, a comme na makamu ezanga tina. Ezali mawa mingi seke azali bongo na kati na mobunga nzela. Na kati émission maman. Na wazongelo. Na en pleine émission. À tout à l'heure na zongelo. Donc ozomona mwana na nzamba solo abungaka jamais nzela. Mwana na nzambe malamu baseka ye batyola ye akokangama na nzambe ata mutu moko ata mibale. Nzambe atalaka ebandeli, nzambe atalaka suka. La fin justifie les moyens. Lundi ozoya na obet la bino lisolo ya la fin justifie les moyens. Tokokota lola ne bandelité, tokokota na lola ndenge tokosuka. Bato belé babandaki ba santu basuki lokola Judas. Judas abandaki apôtre asuki sataniste. Pierre apôtre na suka bimisi mbele akati mutu litoi. Père wangani Yesu. Pierre. Et puis Jésus a dit que Boutou a le logo wangana 3 fois. Batebele ba ça la différence entre confusion entre popularité na élévation. So za na mbongo oningi mokili momeye bayo. Oleka na ba chaîne nyonso. Même na BBC okoleka. Ba katumbi mwa ki bangwana bazo katumba mwa ki bangwana baoleka ba Moïse katumbi. Baoleka na ba chaîne nyonso tu azata na diplôme d'état. Mais azana mbongo ayiba na Congo aso financé a commis populaire mais a élevé té. Kabila même président à Congo a populaire mais a élevé té. Pose à la élevé, il faut mafuta nzambe za na mutu na yo. Ya mwana zomona élévation ou tareke pa nzambe. Mutu moka kosa yo te ke soki mutu a populaire o bangaye. Ba te pele lelo bafuti ba mbongo na ba chaîne o boyebi azo futa 150, azo futa 200, 300, 500 po baye baye. Ayena témoignage à lokuta apesi ba numéro bata poto ba komo bengaye. C'est-à-dire a commis populaire. A commis célèbre. Mais aza élevé. Et puis qu'on a la populaire na célébrité zande mokote. Oroz a la populaire moza célébrité. Touti ko monango awa na liwa papa Wemba. Papa Wemba bakundi lokola célèbre, célébrité. Bakundi lokola célébrité. Mais ça ba misusu baza populaire mais ba célébrité. Wankovia aza populaire mais aza célébrité. Bato belé baza ndengwana aza populaire mais aza célébrité. Alors Bible zoloba Yesu azoyebisa nzambe alobi mwana libunga kaka nde mutu abungi ba oyo nga nyonso opesaki nga bango naza na bango. Église a solo bana nzambe a solo balonga église te. Bon comprendre nga bien. Nazo ba église a nzambe. Na ba église a ba aventure te. Bible lobi bima na milieu na bango. Aucune église okuti ba osala ki satanisme. Aucune église okuti ba otambola mabe bima na kati na bango. Mais l'église ya solo ata babundisi pasteur, ata bapanzi basango lokola mabe bana na nzamba solo babima na kati ya vision te. Mwana na nzamba solo po alongwa na kati église fo yoka Saint-Esprit elobela ye et non ba les ont dit. Oui lelo Satan na kati internet aza prêt à kosala ba montage ya ndenge na ndenge ya kokosa ko bimisa ba faux témoignage. Na bisa bino que Joseph bakanga ye batie na boloko quartier na bango monde entier communauté na ye ba que c'était un violeur. Mais en réalité Joseph a violé moi si a Potiphar te akimaki asalaki erreur atika chemise. Biso ba proverbe le quoi to yebi erreur Joseph asalaki boti omona chemise na ngate ngana okima nanga na nzoto na posona chemise. Na otika preuve te. Mwana na nzamba solo abungaka te. Mwana na nzamba solo azali mutu akwei atelemi. Ali mutu akwei atelemi. Koma yo lobeza mwana na nzambe obetaka mabaku pamba pamba. Koma yo lobeza mwana na nzambe ozana molimo wa nzambe te oza bilandalanda. Koma yo lobeza mwana na nzambe ozana onction te oza bilandalanda. Koma lobeza mwana na nzambe ozana entendement spirituel te. Jésus alobi ata moko abungi te sauf mwana libabe.
mwana ya libabe mwana otoyokanaki lelo oyo eza na bato ebele likola mitema na bino ya mabe likola bakomportement na bino ya mabe nzambe akotinda égarement esprit égarement eya kolongolo na église ya malamu ememe pa basecte nayebisaki bino ke témoin de Jéhovah babranamiste na komba mama olangi bazali classé comme basecte bakambi nango bakokota France te bomonaki ngai na Roissy nazokota na nzela normal na bimi mpe na nzela malamu mama olangi akokita na France te mokambi ya babranamiste akokita kuna te mokambi ya batémoin Jéhovah bakokita mpo baba basecte dangereux bakoma kokota ya kobatama akoti na Suisse akiti kuna akoti ya kobatama parce que baza basecte moko dangereux bazali bato bazoescroquer bazodétruire bafamille alors bible elobi Jésus alobi nabungisi ata moko te kaka mwana libeba alors bato bazokima vision malamu bato bazokima bato kwa biso baproverbe bato bazokima misala biso tozosala bazali bana ya libunga bali bana ya libebi bali bana oyo nzambe apesaki biso te bayaki komeka biso bayaki koteste biso me batikali ngwi bana na libeba soki oza mwana na nzambe avant osala quoi que ce soit okoyoka bato te okoyoka molimo na nzambe ata bakoseli paster no makambo ata babimiseli yo likambo mo tuna saint esprit likambo eza ndeni parce que bamontage eza ebele bapaster mpe alokuta baza ebele aza na apparence ya bosantu soki otieli kamera okokamwa makambo asalaka soki otieli kamera caché alors yesu alobi ete nabungisi ata mutu moko te me nabungisi mwana na libeba bino lelo bozotambola na kobunga nzela mpo boza na plan nzambe te boza bana na lingoma nzambe abatela nzambe atombola nzambe anetola nzambe amona bino mpo bozali bana na libebi bozali bana na nzambe te nzambe abatela baoyo ya ye oyo bazobatela nzambe nzambe abatela baoyo ya ye baoyo bazosuteni basali na nzambe nzambe abatela baoyo ya ye baoyo babondelaka mpona basali na nzambe nzambe abatela baoyo ya ye baza na kati ya vision nzambe abatela bango nalobaki bien différence eyali entre élévation na célébrité popularité n'importe qui akozala nango célébrité n'importe qui akokoma célèbre avec l'argent on peut devenir célèbre mais élévation eutaka kaka epa nzambe baforsa yango te basomba yango mpe te soki yo obimi na kati ya la moisson mondiale soki yo obimi na vision ya paster oyo ya malamu ya quartier na bino faut eza paster te yo nde oza sélectionné te yango omoni nzambe il faut alongola yo atindiko place ya bana libeba mais soki ozali mwana nzambe ya malamu otikala connecté na mosali na nzambe okosupporte vision okomema bato mosusu na kati ya vision okopesa misolo na yo okopesa dimi na yo yango tolobaki ete toza na besoin ya bato basoutenir biso na mosala oyo futo improvement tokóma baprofessionnel bozosenga trop mais ezosenga makoki bato ya mitema malamu nzambe atushe bino bobenga bosoutenir biso na oyo nyonso bokoki komona nango nzambe abatela kolala kolamuka eza habitude te petit déjeuner ya lelo nayebisa bino kobangaka te soki oyoki bazotanga komwa mutu soki oyoki mutu wana azosala babese na YouTube Grace Mbizi très populaire Lizarazu très populaire mais bancho envoûté bandumba baza na nini te élevé te bakoma bato soni okotala bango te kaka bato lolenge na bango nde bakotala bango nge kamusaka nga Chatumba na buzoba nyonso asali na Élysée mais baza na bandimi balanda bango omoni soki ozali mutu ozolanda Chatumba ozali mutu ozolanda Élysée c'est-à-dire yo ozali mwana na libebi mwana ya misala mabe mwana oyo balakela mabe po bato wana deja misala na bango ezolakisaka bana na nzambe te mais yo baveugle yo batie o riba noir ozokontinue kosupporte bango dimanche po oki olobi paster na biso Chatumba parce que oza mwana libeba oza mwana oyo
nzambe abwakela yo libakala parce que Yesu alobi ba oyo opesaki ngai nabungisi ata moko te kaka mwana na libeba mwana ongano toyokanaki fwa alia mbuma po atekanga mwana ongano toyokanaki ke akotia liboko ne na kati ya bilia na nga po ateka ngai. Bien aimé, est-ce que yo za mwana wana? Est-ce que za mwana ya libeba tozali mwana ya révélation? Luka osala auto-délivrance na vie na yo. Luka okutana na nzambe. Parce que so za mwana ya libeba lola te muteko yambo moto na lifelo muteko yamba yo et à l'éternité. Mais so zali mwana ya nzambe o nzamba protéger lola muteko yamba yo. Nasala ngai nasala nini o nasala nakosalela Yesu nakosalela Yesu nkolo masia na ngai o bomoi na ngai nyonso o nasala ngai nasala nini o nasala proverbe akosalela Yesu nga nasaleli Yesu nkolo masia na ngai o bomoi na ngai nyonso o nasala ngai nasala nini o nasala nakosalela Yesu nga nasaleli Yesu nkolo masia na ngai o bomoi na ngai nyonso.